Capage TV. Capage TV. Moko te ko pesa mbongo na pete bato ba compagnie mabe kolala na masola pa kulu tuna mamaleki na monoko te otika mobola mama okotamba na kanda kwa kantina mapa ni kwa kozela makambo bato kozela mutala kaote na zo betelo masolo osolola ko bimisa ka yo ataba so kende poto ba ko pesa fond kende na nkolando so ka mukire ekuto na nzela surtout ça. Écoute, Congolais. Écoute, Anga. Congolais, quand on a fait que tu as un macambo, maman. So, tu as 4 boutons qui nous vendent un écala. Moyen. Alors, la prophétie n'est qu'à quoi net macambo bébé. Moyen. Pendant que tu as voyagé, ceux qui n'ont pas voyagé. Comment que nous sommes à Bilamba, Porto avant voyage. On a un manteau à moi, il y a mis à Kangi, on met à Canada, il y a un Moutou. Bah, c'est un coup de malade, ma casse. Waza na souci ya hiver omona kosomba shimbo omona bendi nataka na film na poto na iminde bazaka na hiver milinge bimala kwa shimbo wana furie moko na Ontario na Belgique mama au c'est la Canada mama Capage TV. Maya zangelo kwa koboma nana lingaka yi kopo moka ikoki zongi sandambo mais bien aux hommes la tebi que na langue tinda ya suka tinda ya suka ozo sila ma ezangelo ko ko na fio na ngai so bozo mela masanga bozo me so senti que linga kweya omona au mela au tina mabandolela oh nini mobali zembo pena zo bina mazolela vie ba pesho sango sikoyo ba senti que nazotika ambiance nazokoya 2 mois na oke de repos moi $10 basi misaki via linga ikala autant zo mela bale comme ba désert ne ambiance yata parce que bien senti que na sala kate mbongo na kosaki nzoto malade utaki Angola sikotina meri comme na suka na zolangwa lobi na songa na fête na tozongela ko defa mapa ko vendre ba petit na ngaba tata masiko kene makoropo na dame ndaye ate ba na débouter ya suka wasa baman yala ngoka peka na ngomoko te nyoso mi bale bafungola so tanga hotel ma ona pa bike na oka bana baro fona zonga demu abandolela omaka viens zo bia olela wa ko saka petit ba souvenir te na zo kweya na otika ba na lingi bar me sa métier mbongo esali c'est ça batu wana nza beto masolo o solo mama nzela wana ekwese bele ekweisa babaro zo mon comment ngo boetea chance ka babara mikolo ezaka na kisi te babara ebimi ebele kisi esi na remaleka mpo moto akoti na ekala meri apres atangi mbongo kaka na bar oyo ekoki azongi sene na mosusu abi te ekoki kisi biso tokende babaro ozoye basu monta te tika bapasta mama okeza kosuba bondela okwasi kwiti ozongi mobimba tika boye ezalaka kala ozomaka soko bimo ndere de fete afo bimaka fo tongo ebeta tika boye ozoka soso libanda pena 5 nde bando bima tika boye nazobisa yo babara kisi o bando kosa biso afo kota bachaki mami ata na po asala boye o mo bekale ese bele mekaka ekalande tonta masanga pe moi to me plein ebeba nataka babara balesila kisi bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na Primalamu boya mobondo ekeyo
Bon, tu la balandinion sur la Capache Télévision. En tout cas, merci. Aux autres, on a mis sur Paris, aux autres, on a mis sur Brazza, aux autres, on a mis sur partout, aux autres, on a mis sur Gabon. En tout cas, on a mis Pambola, Binonioson. Place vos alliés, il y a ma lame, il y a Motouya, le barapasta, et ça souffle de vie. Pour paiement, oyo, na tamboli, na yepe, na kuta yepe la pasta, tozo tourner, wana penande, souka ya makamu. Pasta, bonne santé. Bien par la grâce, capacité, vraiment. Tu wana. Kofuta na boye. Ata oliete, kumisa nzambe. Bon. Soko oliete, ça va prière. Dans le barangoko? Makambo yo kosala kolo mukia kotika kosalela yo te wana tambaka na otili wa ko memango ni na prière oh capable tout ça na lobi na zo betelo makambo vérité na facilité ko comprendre makambo na loba wa yana age moko papa to mama kenda kolata bilamba mwana ya kocha moni mutakala mwana za inonsa yebi likambu te mama palo bakiloko te yana chimo badinga kota te kokota te tikala ku kuna koma kaka ye moko mwana mona ki mutakala mama yermo ba pekisi po acho komi nangwa maele soko mone kominga ngambu izaka bongo ko pa loko to sola wana de biloko wana fo zalaka na ngondenge vieza mututu akolaka makaminyo so epusanaka même mbongo mataka to ekweyaka mama na zo belo makambo par amour soko yokinga ouverture ya vie omoni mabe ya kofungola batu vérité to ngomela kwani tozo mabona ko dégoûter to zongo sa batu makambo bino bomema bango mabe mukile ça lokola stade match ezaka 90 minutes première minute ezaka lokola beba botami nya 45 minutes to kenda minute ça kwa mtakona baje ba 30 ans sika mo fa revoir makansina ya to ba teyete nazawa wapi acha to kendo kupusa nanga ninyo ngana ko sala po simba wana ke mita deuxième mi-temps, 31, 60 ans, il faut que tu aies deuxième mi-temps changer match pour que tu aies piaka. Oh, et ça va bon, hein? Maman, pour l'ango. Biso sur la tavarise. Yo comme kamna lo bawa. O biloko faut que fungola kabatu. Amen. Makamba prière ça makamba ko talo la wana intero mususu. Intero ko vivre na ko kufa di différent mais nzoto moko. Ba chapitre belé. Yo kabakura wa. Bible bima moko pe bongo sa otumitema mais chaque page ça likamnanga toucher na mitema o solo verset mzo ko tale longolo miso alo longwa okuna tale PCS esengo bati musu batanga na Bible miyibi bakoba bongo prendre exemple te ya biso o solo ba bimsa Bible mosantu mais na kati bomba pe biyoma nana ko sambia jida mutateka Yesu jida makomama na Bible Barabas yoka kurao non solo la ko na beto ma solo ndenge ça si on a tali kariki te bokena bango likolo te bakena na zonga bango na se bo bambela bato makambo ya bango te ko bima pia za disumate so to polite to ke 00 mabeza wapi to chebite bo chepe biso te na somba lo pangu teme na kolisi bana mabeza wapi na lati simo si alliance te me to bocha benga mobali ou le ma to ke 00 oh mama boniko o solo liko yoka kura o solo li nebite soko zo comprendre cours simple ya ngoyo ato suma kama kopera mutu fotite to c'est la jugement moka ya nzambe mutu to aya mutasinyo donasa ya imoko nzambe aza moyibi aza kulu na ndumba ndoki tika vivre yote muto benga kiye oya benga kiye soko yibaka nga pekisa ya tika kota seke bika gobe akobeta esa kabongo akura ngoyo dans son coach a poni ye tika ye na terrain ba jore bele ba na Congo ba ke mondial muke ba pona ki bo ba ke ba sa ba futa ba sa ba na ba beta ki mondial alors so inza ba rekito ya na mukili saka pona ki yo o bonga te mutatundi ya mukili nzambe o solo la alors comment yo le ko la ngomba to pesa ka faute ezarate nde biloko na lobaka chaque fois ko surveiller ça ko gangela te mama batinde osilivenga mogangela ngata wala ba pasta ko on comprendre ngo kengela ba pati mucho mwana lesi ya nini oya dérouté ya mabe no zawa yo mtoko tande li flotolo zina amato ba claira ko surveiller ko gangela te ko ba na belo makambo ezebele awawa so ko comprendre ko ba ke ya so to kenda mabe makasi mwana kutu yo moko futela minerva sur les chocs moto makasa mwana ngana kobwaka ye te mbonga ke pamba mama o solo liko
siko likambo ya kosumuka etalinga te nzoto na ye moko ngambo ya nini tozo baka ko expliquer ba foutre comme ça mine inflation tu même les chèques il faut se banane biso moto boya kotanga papa salini nini erreur ça ko pesa ka mutu foti tata échouer wana conseil na pesi yo so mona mutu échouer tika calme alinga mabe comme il a été akuta na makambo ye moko témoin ndenge ba kosi to ba yibie mo yeba ezate en tout cas ça qui n'a pas so kuta na moi cho ba sale mabe na mibali ba kima vanda nyen tika bo amuno ko mabe te oyebi bola mo saki te mo ba nda sale escroc osolo likoto donc ça makambo ezaka polele bo bambela batu makambo mutu pas juste pas ma cantina te ko ba ebite bo fanda nyen andina to mana cantina ko finga menzo ka ibili kambu baza ko finga oh pasale mabe ke beta lisolo comme ça tigelenga ngambo baza bele batondi mutu msako ka ko justifier te atali kana mabe mo soka lobisu kande ko ma e ko mata ko ma soka raison karma izala ya moni nzamna suka pasa ama naza clair awa izala kako pasta oh bazo tubela kana hôpital oyebite o maladie mingi ezana batu na hôpital zokufa maladie anganité mabe asala batu kapasi na baka clair awa atika batu na banyongo ezaka bongo mama iba mutu kende ko lobelo ko te fanda nye yo ibi mutu te no conseil makamke mo kaza so batala tala oh sali mabe ko lobaka su mabe na ete potikele dananga na ngambo ça va bongo je vais masolo olingeza l'épargner pourquoi moyibi soka yibi anga suko leka kota yiba kite mikolo maka tu bako yiba ete yo kamaka yo yibi oleka sukota eko kanga yo mingi na bana mibali basala basi mabe bako masuko kofinga osolo surtout ya ba africain mama nazo beto masolo sérieux eza mabe mama ke bana likamno loba amen soko zo nyama na mwasi bako zo linga risque mwana mwasi moko to ya munoko to so libela wana tena mutu mwasi nyoso banda banyama basi bagangela mibali so moni banyama bali babima basaka fier po mona ka basi osolo liko mais bolinga banyama ezanga mbo bongo mais nyama mobali soka moni ya mwasi ba baninga to comme ça bako bazo bako beto ko tinda ko la omona sosa bandi wanda basosa beninga mibali pamba azo c'est basi ke bobanga bango tengande prêt mutoko bala bino yeyo ezanga bongo ayo kali kambo ata museleke banyama pe basaka tapage mais saba msambongo bon on va prêtre ye nasema mtaleki biso ye mama yo kali kambwa nyama pesa moni mwasiko na bisi yo ba nyama pe bakenda ke kala na bango na tala ba puku na tala ba soso lokwa biso modele moko ke bango seka ko bimisa mbongo mais ko ganga na ko vivre ndenge moko okosite ngana mona biloko bandeke bakuti bango tu baolia mais moko sa to ko lokola yesko ba to se bonga tikela bango ba dame na mona yo kamaka biloko eza ebele tolia soki tolia lokumu na ngai ozala te fona panza bamona te koma mami tona mire bamonake tolia nzela moko bamonanga faible yokamaka bandeke na bambwa kota bambwa balio tu makambo eza seke bakuta enekala na bango moko fa bima prêtre fo babwake na talako na micro ndeni boko basanga kenekalaka esosa mwasi amangi bona bo yokamaka mbwawa yango mpenza osololi yoka kurawa parce que nataka bino nde bokendaka likolo ngai te parce que monaki raquette oya baleine na mamwana baleine pardon akobima na ye mama eza makambo eyelaki ye so bapesaki mabe eza noka ndenge ezaka mama wana tozomona ezaka makambo me nga fana komona kotamba namonaki me mpo natya yango ka mpo na bana nga naza wapi eloko natelemaka c'est ça biso tokufeli mama nazobetelo masolo sérieux soki ozokende na place lingo koyeba intérêt na ngai eza wapi eloko soki osamboli nango te okobima neya okoparticipe na makambo ebele mokobima zoba oyo omoni liboso ete ayolobi mpo buso bezonga te sika boye mama naza clair awa soki ozokamaka nga ata bandeko na nga naketala bango avant nakende natalaka relation nini tozalaki na bango mpo nakende bien ye nakokende mosu okende bobota kolinga famille me bamiso ozo balokoki kotala bango mpo se osenga mpo ebakanaoloba mutu mosu obenge na tshombo pa yamba soka ye lokoso alingi nini or obengi po tu na santé napesa oteke oyo azwi mbongo abangaka nyonso koma kokengela ate azangi garde corps makasi meme tshombo ne pa yamba fo otala na ya na mbongo bangi basenga na nani tanto likamba kope mosu mpe emata pi akende ata babipe pa bandako benga alandela tanto nikimuta kosunga nga ye eza bongo poni mama nazobeta yo masolo ndenge lo avie eza osolo liko mpe akenda mikangelaka te ntongo ti butu akomiboma lokola na prison moyen moto mbongo nabanga kobima mpo bakosenganga meme na quartier bokendaka kope moko te nabana na quartier obimi na ntongo mpo miselongo ezobanga lokola nde nakomonanga ozomaka so na tie motu bakosenga mamonaki ndenge na zwi yokamaka
O solo di pena ya bongo. Mbongo atosaka nzoto ya mutu. Nazoba na lobango pete. Comment mbongo atanga ti aza papier basala na mindele mapesaka mutu nzoto kilo. Mwente. Toko teka na poche to lieto komi na valeur. Zala ye moko akimi, otalika biloko na misu ba pete ekimo santike guoyo te. Montana ngana guoyo ebala ni te. Mais toko za piaka nzalombira kota ka sa signaler yo. Okoma komona biloko nyosa te ko beba bebaka kitoko nazolo poyeba. Confection wana euta wapi. Yango moni ko umela mususu fo zata na 100 francs peso kilo to bongite momona na moto. Moyen. Biloko yango yo. Mate a tout fait à des arabes. Bima qui est défendre yo. Linga nzambe kolo yo poche ozala jitete. Komona ya miche bank saka koleka nyonso. Komona ya misuko? Oh. Ebelo ba baby. Basi maboma basi mponani. Komona baninga. Kobonga baninga sali bango pasi sabaza na meche baki ko meke simbi mabe. Bakoni ba fopu. O batombo na kamera bazo seka me bazaka na lespo batosi nzambe na. Abangi ko mukirite mutachanga nzambe. Force na ngana ko memana suka a. Baninga nanga ba masa ba pile te to za batu. Un jour to kokufa tout est vanité. Alors même ma vie na calme. Alors laisse moi si na ba na modèle monto ya zwaki. Soki ko matana mombongo, soki matite suka wana. Bako benge tata na limite mwana ko tanga zu diplôme moto ko tazuka na 4e primaire seki suka wana. Na kokisa na tangi so na niveau ko zata ko koma kombo na yo. O etika ina kokite. Na ko bima papa mabe po na zanga mena bolingo na lingio mwana. Où est ma? Au moins que ba jeune garçon wana baninga su babomi. Ko boma ngo ko mika mama na tso makamu sérieux. Na bisa ko mukwana te nyonso ko mwana misu souligner. Dikambo mona ya tambola kana bible na kaya agenda na mutu. O ko mona na batu komaka pe de viseyo. Conseil gratuit. Tambola ko la avion soke sala accident pan. Baninga bai baninga sala avion accident pour na avion sima ba so malade ne so susu. Nga nyonso na tala kata mutu abeli bo mata muyiba tana na seka sute. Na tira exemple. Azalo ko langa ni etindi ayiba. C'est que azangi courage obima ke ndokoluka. Sko ningi azangi akende tanga courage ke ndokoluka matambo na engagement na mutu ebele. Ba kuno zomona. Bana ba engagement na mutu eleki mbongo basoka na kilo yango ba pia ko bagusi na baninga. Baninga basoko ndozana fa normal bazo tosa muke bazo so ba pia ngo valeur na mutoki bango te. Bango funa ko boto na no basoka mike na ko boto moni kalikena ko foko kotsa batu balongwa na système bazonga na sepoto matanzela moko. Amen. So on comprend. De Matteo so batu comprend. De place au fandi. Mama na tena lobani. Vraiment. Vie est simple. To compliqué mo poto tala. Batu bakanza ko la avec la monata sa kana makambu bele mututi. Donc avec la mona passe afanda kate ya mona bandeko na ete ya mona mukirite c'est kazanga souci. Or avec l'équipe surtout na souci. Nandeli pasta. Ebele. Nazobe to masolo sérieux. Na bisa kyote. Avec la komo na batute banda botama ma bi nombre batute bazaka na rupa. So bana mbwa ko baki bana mbwa. Ko baki mbwa ya koli azana muke kana mungo na mungongo. Mafungoli misu te. Wete. Yokamaka. Ya bana kuba esinga to yoka pasteur John. Nazobe telo masolo ndenge ça. Na bisa ko teke likambo mona na misu le ke ba expliquer na matoyi. Bisanga. Explication mun ko ba ko fondé likambo ba betelo masolo pondi ma ba sali bongo te. Mais na misu ba so ko talo sentir que makambe kendaki boye. Tota ba film be na TV sa eloba. To compagnie film mbala moko ko nyoso ba lobi. Ah kuta tinda ki ye, aba bengani ye. Ah muto feza gangele ki ngo be jeliko, diko mais so ebimite. Na hôtel ka to sentir que makambe za boye. Osololi. Comment na vie expert. Amen. Makamtolo bakawa. Comment na vie expert. Eh mama. Mikengela. Alobi na yo. Kengela. Mo côté ko pesa mbongo na pete. Batu ba compagnie mabe. Kolala kana masola pa kulu tuna mamaleki na monoko te. Otika mobola. Mama okotamba na kanda kwa kantina mapa likwa kozela makambo ba. Kozela mutala ka ote. Na zo betelo masolo. Osolo la ko. Bimisa ka yo atabe so kende poto ba ko pesa fond. Kende nan ko lando so ka mukie. Écoute na nzela. Surtout ça. Écoute. Ba Congolais. Écoute anga. Congolais kande kona tseka tokotana jambe na koselo makambo. Mama. So zika 4 boutons ko vendre yango ne kala. Alors la prophétie ne kala ko neti makambo bele. Moyen. Panda balaki ya ko voyager soki na ngora soki na poto. Akoma kendo somba ka bilamba poto avant voyage. Kola taka manto na moya boya misipiki akangi au meka Canada ndenge ko zana mutu. Ba senga kula malili makasi. Waza na souci ya hiver. Omona kosomba shimbo. Omona bendi nataka na film na poto na imi ndeba zaka na hiver milinge bimalo kwa shimbo wana furi yemoko.
na Ontario na Belgique mama oh c'est la Canada mama on va rêver makasi so bata bazazo professeur qui na simbe échouer famille ba comme kana kanda ba tomboka no akimi na buka lopango mama nazo betela yo somo yo kama kama na loba somo yango moni na vie soko lingo réussir aka patient. Amen, surtout ça. Ça dit comme sengo ke ngane mna osela nganga. Amen. Soki baboto babota biso babotanga kutu kokuta kana moboti no satiki na nyongo na epa bombanga. Na comment moboti a réclamer kango te pa bike mwana ngana na juité. Oko pesi ya muke ekoleko ya salela ote. Ebele ayibike azangi nde. Ya omoni keba na moboti so gangele so ko pesi za mabe. Kapage atoka beli moboti no $2,000 $5,000. Elekio ya mwana na ote tango kola tililo. Soki tembozana bana. Nazo mona makambo. Omona makambo mona kati lelo. Banga baboti. So baboti kutu ya kala bazana bana batata mwasi. Apart bino moko bana na bota bana bana kufa ya baba ngolo gardien. C'est ça. Asala tu boko la ndenge moko. Yo kama comment nande ko za 3 meto koma ebele na bana benga biso ka bana. Mama nande ba mama sagesse. O ata bongi te kotikela bino longue vie pour abomba ki bana batu. Zambe siko ozong sama kamango pana ye. OK. Yo pe bana na bakola. So moni makambe ke mabe c'est que maman na zaki na parti pris depuis bon mwana. Ba maman ba bomba bana bandeko na parti pris ke na ba eka ba zo benga ba zoate akuta na choc ko succès motema na suka fa ku fa fo mona mingai. Na bana ngoya emo ba sambuse. Mama na so mano na mona ka. Bana yo komisa bango so mi potika bana baninga na pasi bana no ba so cholo ba rival. Oyo kanisa na bana baninga komela bango nde ba yo ko songela yo. O gâté moi n'a pas qu'un début à comme ils ont buka buka ko songolo danger. O mona ki pamba neto chola ki bango ba ken tant ba rater classe pour be ko futa minerval. Ba bim lo ka bana ba ndoki ntonga dépassé les ka pour muto ba ko songa bango azate. Ba kede na pas on ba zo waya we pesa bango ba ko na métier ba ko tana attaque avant. On a 17 ans comme titulaire na poste à vie. Wananga. O solo li ko pasta. Peut-être sur ta championnat. Makasi. Petit ni wa nana futi la petit moto petit 17 ans. Coupe du monde. Wa sa mona muke. Championnat vie abima ngo depuis avant. Moyen. Abetina Messi. Basi mi sai fola na 12 ans, na 15 ans comment ko bula. Makasi. Azo même bata minene na kamera. Il y a 38 ans. Moyen. Yo kama na loba. O solo la ko. Omone be mwana na carte charge. So on remarque makamne compliqué. Mbongo azozo ibalante na âge. Makambo pa zo sala a sauter âge na komi mukona makanisi nzoto tikali mwana. Na bayaba ko bobanga e. Okamo. Petit ni quelqu'un makasi. Biso na ba 20 ans na be kala ko sabata passe mais na 18 ans asopo mambongo ko mukolo. Makasi. Ko kama kamna taza na $1,000 ko lo bate passe ya mona depuis bon mwana kembisa ye. Amen. Ana susika ta la porte ni to bima soki ngate na baleki na ngana to kende wapi. Azaka ta zo bula baleki na ko to ba vandi kuna moto mezaka passe. O sololi. Nderema ki ngando basimbi mama aye. Magangando basimba te. Mama, si mama gangando. Une minute ebere maka obima. Eninga kwa soneri ngr. Nous avons trop massou. Tu comment ça? Yoka kura. N'avez pas compris. Non, tout sur la Nous avons trop massou aussi. Yomoni. Na vie. Mona ebele. Amen. Tambola na munoko kukanga. Maman doit faire ce conseil. Sikabol. Oh moni mutu. Tala kai fois 3. Amen. Oh ami boy, évitez. OK. Oh ami lingi, pesa conseil. OK. Pour les simple. Ko fungana motema pona yoka isaka prière te. Ngande kolonga. C'est ça. So na lingi na boy. Ko mukila sala biso assumption na makasi. Te. Aya na ndinga pete pete ndimo yoki boy ofandi. Alors, so moni ko mukila ndimo na makasi baba ya ndro baba yemuka pona depuis kala. Anda la daka. Benga mana nzambe saka pete te. OK. Nzambe muka pona ba tuselo ye. Amen. Ouais na famille ba riche kanti ba benga njoka ba butiki yo. Puis à quel moment ba linga da puis à quel moment maman mo ba lela mona nende nzambe azui. Ya ko sa elanga. Les alarako et puis ko benga me nzambe po sa ela mama. Na kama ka bate na mabena ngande ya wao. Nataka ko benga me sa na nzambe lelo yo. Ko benga ba ya lelo ndeli nzanza. Mama. Yesu ayaki na mukila zole kasima sima mukina bango. Moyen. Be rodi bazole kana bakamena ba cheval. Nana ko ndimaka Yesu yana mukina bango. Moyen. Ato fana kota mabanga ba ole kana Pierre ya kokima. Me ba Pierre wana. Ba kota lola kana mawanzambe bazaka na baduti depuis ko tambola. Moyen. Ko wangana. Cheval yake. Makolo kati ti Bethlehem. Toko baluko beti kana. Moyen. Makolo poussier.
natiki bapeshi na nga bambisi etikali kaka tolobaka likambo tozomona te kaka bekomonana moyen ero nazoleka soka bimba biso nyonso tokimi ezaka na bango na mitema na bamarke na baliki likambo moyen nazolete masolo marobeka bolanda nga bokomona mama ilele monani moyen lelo emonana ana yoko kama na Kongo lelo basali ya nzambe nde bakumukolanda bakondi na nsima ebele organisation mokonzi asima yele fo akende lukande mosala nzambe akopesa solution kala ezali ka bongo nazobe to masolo lelo kolanda kolesa kobabola kokonza sala nzambe lelo na mawa na soni soki ayebani biso banyonso ebimi nazobetela yo bakomi na lofundo me bamusicien mokili banango te osololi koto mpe otouche mosala nzambe na moko oyo renommé nyonso bakutana nao kaka lokwa hôpital fo audience asesa facture eza bongo bamama kalo toyebaka bazoya mpo basala nzambe atande molongo batie bango priere babi bokende makambo mpe échange ekenda wapi eza su te nazo makambo na vérité omone na wapi tange bapomba pembeni okamaka tango bakomi kosomba mirake na mbongo abimisi $1000 bokende opesa oyo 300 oyo 500 400 bokosaki oyo koka oyo akufaki po asekwa yo pasi ozoluka bese na kokosa mirake makambo soko bengami na nzambe te ata moke te mabe kaka bato balinga makambo lokuta koleka ya mala yaka na likambo lokuta plein nani oyebi ata baoyeba basaka na kana bawangana nazolito masolo mokili elinga lokuta makasi mai azangeli oka koboma nani alingaka ye kopo moko ekoki zongisa ndambo me biere ozomela toyebike na langwe tindaka ya suka tinda ya suka ozosila mai ezangeli oka koboma na fie na ngai so bozomela masanga bozomela so asantiki alingi akweya omona aomela aotina mabandi olela mobali nzembo penda azobina mazolela vie bapesi osango sikoyo baosanti ke nazotika ambiance nazokweya 2 mois naokende repos mwa $10 basimisaki ye vie alinga ekala otanga azomelamela balekoma badese soki osanti ke nasalaka te mbongo nakosaki nzoto malade eutaki angola sikotina meri mele komi na suka nazolangwa lobi na osonga na fête na tozongela kodefa mapa kovendre bapeti na ngai batatama siko okende makolo mpo na dame ngai ate bate na debute ya suka osa bamani yalanga ngo kaka peyaka nango moko te nyonso mibale bafungola sotanga otelema wana pabike nayoka bana baro fo nazonga 2 mois bandi olela omaka vie ozobi aolela bayokosaka petit basouvenir te nazokweya naotika ba nalingi bari mena sa métier mbongo ezali bato wana nzambe te masolo mama nzela wana ekwesi ebele ekweisa babara ozomona komona ngo boye te chance ka babara mikolo ezaka na kisi te babara ebimi ebele kisi esili naremaleka mpo moto akotina ekala meli apres atangi mbongo kaka na bar oyo ekoki azongi sene na mosusu abi te ekoki kisi biso tokende babaro ozoye basumonta te tika bapasta mama okeza kosuba bondira okwesi kwiti ozongi mobimba tika boye ezala na kala ozomaka soko bimo ndire de fete afo bimaka fo tongo ebeta tika boye ozoka soso libanda pena 5 nde bandi obima tika boye nazoyebisa yo babara kisi o banda okosa biso afo kota batiaki mami ata na po asala boye omona bekala eza ebele mekaka ekala nde tontaka masanga mpe mwa tome plein ebeba nataka babara baresila kisi barekomaka yo ba yoke na bara ozonga na mbongo iya kuta koza ozomela te mbongo na ndako esi motu ezelanga osi bamani motu afa na kicho te nazwa na osombe na biere moko mbangu ti ndako wana bamoto ezaki te ozongi ndako kofungola na saki na yo ozosilikela yo moko komona ezalaki na 200 nakeka na 50 tino komona mema nyonso bakotika nde nakozonga nango eyinda osololi nazobetela yo wapenda bekala wakala kisi bando ofana mingi na banzembo barama na kotya babara makasi kisi efandaka mpe atalaku osololi mpa badj badj bakomba sika
ba DJ na mino comment tu musique à cheka biso ba DJ bando na micro il pas bimisa micro quoi musicien et kala plein ya fait na coin tika boy kota ya guichet atem ça c'était na micro ta simba ka micro pa so musique pepe kala so bête est-ce que tu ba deuxième on dirait orchestre c'est qui est-ce que ba pepe kala ba imba mabe ya so bongisa mama okate keda aka mama okotinda comment ça dit ga beba so tali kana mutu moka tala so tende okotinda betu masanga sa oyeba tika boy omaka mutu mo afana ka nzembo ndenge saka na 2000 tika joade oyebi bele te sele onde mo vajaka na ye yala e 3 okala maswa mama ole zaka einda tik oyebi yango penza qui c'est si saka patience soko ti baro mon ozana na respect kotosa tosa ozomela kolenga soka ki c'est tout yo patience sili même nzembo maya faut que attends moi si mo yebi to bobina naye edengai mama edengai na opesa bière moko mama maya patience sili wana ki doctorat pembeni étude bwaka toyende ko sepela fonyoso chité tongo raisonnement mutokona tangambo pays ngamboko faut ba toucher constitution wana tongo ndoko so ba toucher ngote makamba sa so bambela pays pays zo tika buzobe sale mebele donc ene kolo buzoba oh solo ndo betelo masolo oh solo ni papa pays oh yebi bango mama Oza kenda kutoka. Makasi. Era soka na conseil ko beto likofia. Tika boy. Kazo lango na mbona ngesi tu pesanga conseil. Bisengezo ke na vitesse soka camion. Mama, wana soka Suzu ya iner désert. Nazo betelo masolo. O solo li penza. Okolo kama lilité. Ah. Et puis barman za makasi. Era ndo taso. Moyen. So ba dependa so qui se vend ici bilan nyoso tu beso benda bo. Et ben ndo taso musique bandelité. Kama sebe. Vanda ka betan. Mon go ke la ta ko subo mana zelana. Ya kanango. Serre. Ezo tini wala ga ete. Vandela. Mama. Oko bomba te. Oko bibi. Yo moko kosi. Oyo samninga bombanga. Oko benda penda dolo chaki na suka jean. Benda tia changer ka 10 choses. On yo ba ko na alerte amasa sana ki. Changer ka 10 choses. Mama, ebeba. O solo ni penza. Beba transko tala bisonya solelo. Ndeto moko tambola. Tokomona journal ekoya to tondeli yango kotala talondre to swaka te na vie. Kotalaka balabini bona constitution. Ya umeli e. Mumeli munene. Atika mboko na bekala nyo se kufa. O solo li. Bekala kisbe za soke renye kufa kominda. Ndaku. Sko ale kana regret. Atika na ba souvenir ye moko ndeba pimele place à langwa pour référence ici là. Mama. O solo li penza. So nalika mboko pesa conseil ya kwiti alobaka su makasi te. O tellement témoin za ka su te alobaka ba petit na ngabo keba na nzelo yo. Akoma ko etudio. Na mona boye. Eh beye. Solo li penza. Mboko yo. Boya. Mama, amona trop. Avanda kazo seka. Tetika. Imuka zota nenga kendaka sa yoka. Makasi. Somo nika ba yaya kala ba kote basi bakima. Basi bakwe pona makambo. O solo li Ba opekse mobali ba kuite bele mo bitikanga. Ko mibala ka ba so ba yoka ni bango to ekala. Ah. Nazo biso toleka wana. Kotika mbonga malunga na ndaku te. Jamais on somba ça qui a foufou après que nous l'avons. Moi, Madame Simambongo, il y a lobby, na yo na bana, na ti, tout va nyama mapa. Na zoko ya, wana utai quoi $40 toi et kala. Na ba wa libanda. Na ba petit na moko boye, o ba saka no kala rambo. Bazali. La pia ko mona ba bangote. Oye bi pe. Yo moko kolo ki sasa mi ba mi makone kala ko afia ke bazo simboto kende kala. Ba beta ko so ba référence. Makasi. Ye Nicolo Cheyan et indi mabe. Bar monga bimi na CVTika. Ko baza wana. Oye bi mama. Ngano nde to ana retard. Ndebo lokota. Makasi. Mama e nazabe to masolo wana. So bunga batakwiti te même yemo ka sombela kelamba na ite. Yango penza. Ka sapato akala simsa na coordonner. Ko ba beta ba sete wa za ka ke na ngati no na moyi. E chama ka ba sirage ba ni fa na mingi na moyi. Nazabe to masolo. So sa ngera ne ko bima na mwasi ata bazangi kura tinda ka chemise ne kata simba la bala ba ke ndo repasser ko na sec à sec. Na pressé. Ba ka na ngo ka boyi.
soka ezangi mbenza gangela pecha ngondire kope kobeba yo ba repasser bien tout à ko ninga zali yo zo besa ngama kabwa njo kande poka kesisa mbongo na mwasi wa makasi mama na ngama na yebi terrain oyo o terrain yo na taka bango tika bango ata mama bakozonga komo kila mona bango sama yo nyo yamba bango na mao mabe mama ona alo basi makambelise ka c'est ça on solo la ko koro mokili amboya asundula bango na makamna bango bande oyeba ya changea 7 mois 8 mois koro na ya sundole esko azoyo pana yonge membo bote sana de felo ka okendo banda mombongo ndo zonga sune kala sana de felo zonga sune kala ko yebisa barman ke na kena nyongo no na zoko ya yo kele mawa oyebi bango penza la plupart batu balula kwiti basaka te oyebi bango penza kapage pasi ya musale pesa mutu kama yede amen lelo te okoma na frère makasi ona osala pena te okeli nzoto mawa na butu moko ola lokoma tongo te pongi esilo bandi kokotisa nzoto nyongo naza wapi esala melanga makasi bandi kotuna te na ndosaka mbongo nasalaka boye matane no balukaka neti lelo susi na pema me moye sate fona bima osolo na bombaki ya jour wana lelo ndelo na pema oh nini eta kalifie makambo ezosi amen olonga tombe masa te lelo suki obeli na beli te abandi kopesa ye moko conseil pasi ya musala ndenge abimaka ebandi kozongisele mabibi na nzoto ezongisi makanisi na kalki makasi oaza kaka ebebebe baseke pesa senga yaka critique kocola nazobetelo masolo serie vifo ozala motema kapashe amen ozosolola mpenza kobonga euta na euta na un papa lisolo ya mai oseya abeta tolo me ete moto yambaka mai nyonso oseya mpo abeta tolo mai ebandaka depuis terrasse mvula ebeti terrasse atikalaka pamba na bapapie ezelaka mvula soki eye terrasse atondela memi bango na kalamu kalamu asali rapport amemi na mai ya njili mai ya njili basangani bamemi na fleuve fleuve atindikeli oseya abeti tolo kende koloma mai bato bamonaka mpasi te terrasse terrasse nyokwami bakonzi mbote pe yoka kuro ba terrasse nde bakongolaka mai po bakomisa oseya mutu en tout cas osololi so oseya tonga komaka na mai akomaka lofundu basalite nyonso to akomi kobengana ndire nde ezalaka nani mama nazobete o masolo osolola soko comprendre makambo na oloba ndo koyeba omoi na vie kapasi yo moko fo oyeba yo koleka tu amen kopesaka o foti te oyo ozokende eza nzela kobonga kaka amen epuis afo koma na rope fo bayiba yo fo bakosa fo kwena makambo ebele makasi osolola ko sa expérience okolesi te moyen sans koyoka sans conscience ene koyoka mosu yo moko fo kutana ngo na nzela mama nyonso bateyaka nyonso eza ya koteya te tika boye nani bateya yoka kaka na koyoka osololi ko yo moko fo kuta mpe na makambo nga bayibanga na bomba lisolo yango etikala na motema nakosa ngo na oto osala likambo nzoko nde bayibinga bapekisanga na boya nakende bayiba nakosa nzoto makambo nde napeyaki mutu na nko betikanga na motema nateyama nongo baka ngakusa mfana kaunisa wa mutu nini yotebana sona yo kaka mama nazebisa yo ebele toteyama boye nga mpe biloko ebele nateyanga nga moko nayebi yo sabatinda ocomprendre yango makasi vi ndenge eza ifo oyeba nyonso yango omoni bima na vi lokwa scout ndeni pasta oyeba scout bazaka bana mike bato ya bilamba basoda batambaka na babido bakenda koluka pasi ava pasi eya bana moko kwiti basanga bati bilamba basoda bake ezamba bakata matiti bango moko sa motif osololi scout wana pourquoi mobuta asaka scout nayebi si oka pasi wana tia na motu nzela ya pasi fo bango dès le début pour comprendre ndenge vie kosala amen conseil napesi amen vie o matoki te eza na place moko ekoteya toza na famille ya riche amen nayebisaka ote babatama na poto sadi bakosala bien mais pasi ya vie eteya bango tikuna osololi vie soki ebeteya yo ekolanda yo wana nazo biso makambo eza nzela kobonga lobi amen po kutana makambo bien lobi fo kutana badeception lelo bakosi yo bafingi basala fantisque moko ekenge makasi awa makambo mama nazo osolola mutu moko nataka bino na mateya na bino lelo na bateyi na bino nasokisa bakapasi makasi mwana nzambe anyokomaka te yo moto osomba na biso boye bebe kutu balengelaka ene mokutu afandaka na keti ya kwai makasi bebe bazolengela na mama na ye mene moko asaki erene mo mutu likosi nyonso nezo kontribeka ndenge okolaki akima okelaka bebe mawa te mwana yekola kotambola kwai afandanye
Azate. Atambola koya le lobi moko si Asimbi. Mais maman soba yo koya ki lobi. Oh yo na yo kate. ki yo na koza gwa igo tikanga na meka challenge. Amen. Osolo liko. Yo ka kuro. Osolo liko. Soki beba boya ko fanda ndimika tele mate. Akoya ka le la me ameka. Yo fando kanga maboko zo la pe ba katro ko bongolo kwa corner. Atika zo la sena. Tota kande ba toucher na nani yo bolole. C'est makambo eza. Maman, vous avez terminé ma solo série. Balabaki lobby. Solo la repasta. Bandi unyo sa quartier mais fufe ko koto na zolo kwa c'est là. Vous avez ma solo. Moya wapi? Grâce à ma cause mo tout temps na zolo ndena yimu kilisika na matina mina tala molambi nani. Mama yo mwana likambo. Oh nini bona chezo. Na yoka ndo kane yoko sanza le pusinga penda. Kosa na yeba ena se. Yoka masolo. Ezalaka. Mama zebsa. Mais ça ozana mbongo ba se musondo boya ngo. Ona boya. Ah mbolongo te. Mbongo montana ngo sengi mbolongo te. So mutana ngo ba longo. Na kole kadiare. Non tu jete mbongo. Mbongo. Skopeya. Chelo na mo. Amen. Yango penza. Mais chenes mama na zobe te masolo yango wana. Wa ko yokanga mate yango. Amen. Aiza te ko bakanga nga ba fenanga. Moyen. Aiza ne ke jo ya kitoke. Yo moko bona bampana vite ko simba. Moyen. Combien de chauffeurs va comme mécanicien? Camion kufa lelo banda le benga. Et ça donc mona ba kanyi mécanicien ko ya zonga. Akomo kanga moko ya peli. Obani mécanique. Voilà nga moko. Difficulté mutu ko commission mécanicien. Difficulté vient ko commission pe mutu ça va toucher yo. Obani ga simba kite a toqué changement. Côté pesi. Leader. Maman. Comme ça nga mécano. Na yemi ke we pela te batterie. E fande, e lambe. Nyoso foyeba. Makasi. Ve mobile fa tambaka na elele ya mwasi na ndako kwa kilométrage. 5 personnes au 4 bicolés de lui. Et vous le cas, ce qui est touché c'est que mon paya ya. Vitesse c'est mati mon paya. Maman. Je vais te c'est. Je vais bisayo. O solo li penza. Frère ndako ça penda 6 mois. Et puis en bon biloka net. Balance. Et le thérapie qui t'a kaka. Ce qui est clair c'est que ça qui ni. Vaccine ni. Na moi zaki na 3 mais combien ouais demi. Et tu n'as pas. Boete. Na ibi limite ça. Na so mettre là yo. Na comment bongo. Keba bala oyo lelo pesi boyo lelo. Vous va folie ma vitesse cité. Non, wana aucun danger. Et ça va bongo. Maman j'étais au polele. Deni lele ko kité. Comment va faire ça voyage? Tu peux pas ça. Na so polele. OK. Elle m'a bon monsieur mobile repêcher ça pendant 3 jours. Et ça va bongo. Ya ko lobate. Ya ko loba note que 3 jours. Et puis c'est lui kaka ndinga pressure tiki apia ka boete chale kisi. Yone mwasha maele. Mwasha maele a comprendre mobile nanga saka nini yaka na nini. Elle m'a comme si mobile na mise ba ko lobate. Ndinga telo kana longi bese que changer ba donner. Amen. Musho ruwa na nga ndinga tali yo tika. Et ça va bongo. Na loba. OK. Musho ngo so masanga ba tali yo penda 2 fois. Ngo so ba masanga. Parce que tika mtako pesa nani kanga be yo. Mobile zone que temo ya vraiment. Kama nanga tika. OK yo. Zoka zo bakuna. Mwasa sina muninga na. Muninga nanga tika. Bazoba bazé belé. Zoka zo belé. Mwasa ngatali ya jeu de jeu. Frame dio. Na libala. Zo betela yo. Soki ezate li papa. O solo liko. Tu pas na mwasi yo ba ndongone ba ya zo ngabi misanyo so passer bango dépense. Mabe. Eza bongo Mama batala ka poche ni mobala inango. Amen. Mabala nyoso so mona za mabala. Bonga te nyoso mabala. Amen. E yaka na bana yaka na basi. Amen. Combien ni dibale ko fanda te. C'est ça. Banda ko dinda chaque fois dibale kufa bazala makaka. O solo. Ba ko pepa mais toza. Ah Dieu maman toza nzamba salaki. C'est ça. Faut que tu fandi moi chercher to longwa to kwei. Na to zo nganda, na to fa pesa bidinda mais na priya to zala awa. Ezaka bongo. O solo liko. Moi si nyakima dibali ko la pia. Moi ça qui m'a ndeba lo mama mobile ya mobile. Ça bongo. Moi si ça qui m'a kama lo mama mobile. OK. Ko finga ko bete ko chola ndake. Mais soko ne seke ka tambonga muke. Moi si soka linga ko kota kutu mbongo pia ka ta yambiango. Makasi. Et après ça ngaba 10 000. Et non ba bakate. Et mama libala pasi boy, pasi ni. Poyeba. Bolingo za. Mama kote bolingo za mabeza akate. Amen. So moni mo so ba de fe bimi seke moko za mabe.
tolo baka polele Osolo li mama makasi. ngamo ba inanga fayi mo bima mais moi ça yambanga lokwa gardien Ah, tika boy. ba fayi mo bazo benga ngwa muyibi Mais moi ça yo pe leki yo pe yo zandenge nini nga baleki ba yesi bazo pianga conseil lokwa ba yaki avangai Leki comme ça mutu makoma be leki mo zo beta kopi na boutique ezanga tina so ndo bambela nga makambo ba mbongo kutu ya boutique na langwa nango kutu ba boutique bongo na simbi sanga likola journée moko na kala na zo pianga conseil pa kusomba kata sardine oui biscuit na mo package mok atia ba tuma crédit mengane ko tala ini ko mo kata ke senga ko zanga nanga bolole peut-être bien conscient dire entraîneur à kala na otala nga bita médiocre o nyama o posa na beta boutique ngo sabe kwe nyama o mena beta ngo sate pona teka mokate na batu bazasu te na vie na tela kai batu tu na melisa ba wanga na ngai bazara bongo ba wanga na ngai no peut-être ba ndima so on ndima na taka na se anga kibolole na ngai na mwana pesi nga conseil na ndima ka peti nga loba na zolanda na taka ngai na oyo na boutique oyo mama makambo ezaka biso tika mama tika yamoni makambo so vie kalaka na miso okozonga ba chair de poule ebimi yo sa mwana somo makambo alobi na yo chair de poule na boutique michopio epesi na conseil mwana elobi awo mpe azoloba na ngai nga nasomela bato baexecte peut-être na moi 4 mama vieux faux kama ele na trop bagage mboko zoteka apesi vieux conseil azo bien conseil kwa na vandi kana otala ka mama soko zangi mama oyamba molo olingo bozo freiner ko za tike wapi ndo mati sa voix yo za na fond na sa motema na baka makambo zotika ka ko nge vimbe vandi kui na baka peto sans raison sina bika yo za na soko sa yo za bon conseiller nataka boke de mama abigenda mamboko bama ngazoli kelanga mama yemoko moteki apiake abende ngamiri moko asika 500 moko elema ko katana 200 moko lokwe utina mai nde na posha panta ba bosa nge kosokola azo kansera nga waso na tela na muke na longo elisu nataka pose vimba somo nataka vie futa tike oyo afini kabe na fina mbongo lokwe esu ya mezo bimisa mai ba dese utina mai na yamika ka baka ça va si on a fongana na liboko boy na tana monika liboko ta monika 1000 francs liboso ngabi quand même nazima suka na ngana mapa somo allez tena senga bita otika malamu ngape na kieka ote ya conseil wana tika nango zana oyo ça doyen ay s'entraîner ballon d'or somo 8 trophées kolekata Messi na bekala to bien nga conseil boutique non attendant le quoi kebo na soma batu ba week-end na bif na ba kwanga onga mko na boko toucher yo to pesa nga conseil na vani kanga habiter c'est fait ça va nde banata na zonga makoma kono mama oteya moyen na bolole ateyo somo ta place aussi mama nde pasi na vana habiter awa changement de fréquence esuka zamba ko sala moyen mokilio Dieu fait grâce vraiment zamba pambo nous ensemble ba mbote be na batu so bolanda biso vraiment wa challenger somo Arsène Kikela na sima somo ba zomona attaque à se retrouver les belés. Yeah. Putain na bora misiki. Somme. Mateo yo. Ezu. Mikolo Mateo ezani ba. Mateo en tout cas ya boye pela somme. Oh. Les autres touchés. Toke mi-temps. Mi-temps ko. Mi-temps. Timbelisha. Ah. Ya yebela. Toko ta da 2027. 2027 karaté. Toko ibatiki. Mama, koko ya kutu wapi? Koko batiki ko kola makamne sengote tala mama. Affrontement vie. Comment on va péter? Mama, lelo lobite to salia. Tango tipo quoi. Ezao. Ezao. Vie moyen. Pendant lelo to soutien. Capage TV. Capage TV.